yango na lobia Kabuya penda Augustin Kabuya. Est-ce que Augustin Kabuya penda zaka mayele penda? Discours akende ko sana Katanga wana c'est déplorable Augustin Kabuya mawatro. Liano ga mbongo na ba concession na bino ba minier oyo bino bosale ezo koti la bino mbongo bo bengisi ba chinois baina ba draga minene ko exploiter le bino ba minere mbongo bokomi ko virer na ba Qatar mbongo na bino no ko bata makuna. Augustin Kabuya Zolobake, avenir ya Qatar ba déposer plainte pour Augustin Kabuya. Azolo balubakati bazali ba immigré. Est-ce que Kabuya vraiment kenda l'école? Balubakati baza ba immigré te. Tozaka na immigration na émigration. Tozaka na biloko mibale. Balubakati baza ba immigré te. Bazalaka immigré libanda ya mboka na yo. Immigré azalaka moto ya longwe na mboka na yake kofana na mboka mosusu akomi immigré. Mais émigré azali moto ya zaka na mboka na ye akimi zone répulsif akena zone moko attractif. Yango babengaka émigré. Kabuya mutu mungu eto ifozonga na bande de l'école oza mayele mingi te. Avenir ya Katanga ezala maboko ya bakatange te. Ezana maboko ya ba Congolais nyonso. Le Katanga c'est pour tous les Congolais. Katanga ezaka ya ba Katangete. Kinshasa ezaka ba Kinoate. Congo central ezaka ba Kinoate. Awa na 70 km Kikwiti awa. Mboka moko babengaka Kasai. Nazolo ba 70 km poko ma ville Kikwiti. Mboka moko babengaka Kasai. Ezana plus ou moins 18 000 familles Luba. Ba Luba mutu bavanda kawana. Ils sont chez eux. Baluba Chilomba lobaka na 2018 kio batabandu nu babomi baluba bavanda kana ezaki mboka wana baboma mutu te ezaki mensonge. Donc il faut pas venir envenimer loko moko ezakana mitu ya bakatange mususu qui ne sont pas de vrais Katangais bauta na ngambo ya Zambie. Ceux qui réclament Katanga ne sont pas de vrais Katangais. Yo so mona na Katanga na Kipushi na Kolwezi na Kabongo na Kamina ba jeni ba telemi po balobo. Oh, tolingi baluba te. Non, ezala kaka bato yo baza pembeni ya frontière, baza na Lubumbashi, baza na Kasumbalesa. Bato baza ba Zambien, ba ya bakoma ba Katange. Un vrai Katange a ko tenir discours wana te ya ko lobaki yo baluba boy na boy. Baluba basali nini? Baluba basali nini? Bongo baluba baza na Kinshasa pona ni bakino babengana ka bango te. Baluba baza na Congo central, basala ka babilanga babiloko ebele na basi na bana na bango. Pona ni babengana ka bango te. Na kena na mboka moko boye. Côté à baboma oleki mouché kuna na mopesole una kuti ba famille ba luba na kati ya ba village bazolo bakutu lingala te mechi luba biso kala tante okola soza muluba na kini ba obengo vena muluba osoka ngope plaisir ke angana na muluba oza na problème mutu oza na mboka na yo tango mobuta lobaki ke ozala muluba okena Katanga c'est toi yo Kabuya ozalaki wapi Ozala mutu Équateur. Aucun na Congo central, c'est toi. Ton bon coup, ba gouverneur ya minene, aussi le la Njuji Ambombo. Gouverneur na Congo central, Njuji Ambombo. Ba Congo ba telemela kaye. Ba Congo kutu ba ko prononcer Njuji te ba lobi e comme kaka Nzuzi. Kombo ngo petit galatili lo Nzuzi Wambombo. Njuji na biso chilu na chilube la kisi juge kombo na ye ba Kongo ba bandeko ko prononcer ngote ba Kongo beka Nzuzi yazane lipasa te itika lipe Nzuzi wa mbombo yoso mona mutu azana ba kombo mibali moko mo Kongo Nzuzi Kikongo wa mbombo chiluba eso mona ya ndimango parce que azala ki la bienvenue na kati ya Congo central. Alors bablo mususu il faut tika ngo sokozo yiba mbongo na kesi ya leta oza kumvoma nango yiba na yo kolobatika venir ya bakatange za na maboko ya bakatange pona ni bongo siko avenir ya batu ya Beni eza na maboko na ezaka na maboko na bango bata Beni. Donc yo gouvernement en place okosa no eloko te okotika batu wana ba périr kaka nengwana menga na sengi kana na bandeko na biso bakatange na balubo bazali kuna ba porter plainte contre parce que ezali message à la haine, message à la violence. Yo Kabuya no benga balubo
ba immigré na Katanga depuis quand? Depuis quand Muluba koma immigré na Katanga? Et puis ba Katanga mingi oyo bazaka na balangage wana. O Katanga oya biso Katanga. Do esprit wana ya Tshombe ezaka na bango na mutuke un jour sécession. To bengana nde bino na Congo wana, to bengana bino na Katanga, to tiki ba Katanga oyo baza malam. Parce que vous commencez à déranger tout le monde. On en a marre ya makamba ba Katanga. Katanga. Ça c'est n'importe qui. Bakibasa maliba bazalaki wana, kaka ba discours wana. Nani ayembelaka Tshisekedi wa Mulba, Leo nzeyo, Leo tuvimbi la santanjeo, nani ayembaka banzembo wana. Ezaka ye kibasa te. Bo victimiza, yango moni pe baluba, bakoma ko se comporter lokola moi, ba victime moko boye. Lokwa ba Rwandais moko boye. Ah, boni boye. Muluba za immigré na Katanga, mais c'est n'importe quoi. Kabuya mutu mungu wetu mutu dikosi tika ba discours wana na sengi na balubakati nyonso bazana Katanga ba porter plainte na Kabuya ba déposer plainte par procureur de la République. Faut tenir makambo en justice parce que biloko yo Kabuya ke koloba na Katanga kuna ezali kutindika batu na haine, xénophobie pe na violence. Baluba déjà bazala victime ya makambo ebele. Mwana mama oyo botiaki ambassadrice ya wana Paris. Mwana ya Tshombe botiaki ya wat ambassadrice na Paris. Avant comme ambassadrice azalaki député ya FCC. Mama wana ayekoloba ke to lingi pe baluba wate na kati ya Katanga po bango baliaka mbwa biso toliaka mbwa te. Soki bakoyawa baya ko respecter mibeko na biso eza na kati ya Katanga enoba ya kolela ka batu bambwa. Mais baluba pe bafandi boye comme si yende mutazali reine ya Katanga. Donc yende mutakomi constitution ya Katanga. Donc tina ya République démocratique du Congo ayebi yango te. Muto alingalia niao alia, muto alingalia mbwa alia, muto alingalia mpunda alia na ye. Eza na loi moko te na Congolais o interdisa nyama boye balia kate. Ezate le Congo eza na loi moko te to voter na kati ya mboka wana sur ce que les gens vont manger, ce qu'ils ne vont pas manger. Ba biologiste allemand na ba français tango ba yaki ba sengi na l'état congolais ba sala de sorte que ba interdire chasse ya ba singe. Po singe ezali kokende na kobunga. Ngonga bango ba ye Koffi Olomide azoyemba. Likaku likolo ya nzete bakosalelaka ye mosaka te. Donc kangana no likaku sala mosaka sima kowela kosala mosaka te. Est-ce que l'état a tchaka loi ke baliaka so ba makaku te? Batukutu bakamu abi oh ba makaku depuis nzambe sala mokili toliaka babotaka ya basilaka na bango te. Bango nde ba biologiste yana ba yeki na bakisi batiena ba bitabe po ba réduire ba nombre ya ba singe na kati ya forêt. Po ba lo bakeno batu baliaka ba singe te ba singe bazana ba maladie te. Bango nde mutu ba yeko sala ba expérience moko biologique ya mabe e contaminé ba singe belé. Siko ba yena population no boliaka ba singe te bazana maladie te. Ba singe wana banaka la bagana zamba batikala kozana maladie te. Batu ba yeko senga na l'état il faut interdire ba biologiste ba kota suku zamba te. Depuis ba biologiste ba koma kokota na zamba ba komi ko tchaba kisi na ba bitabe na ba biloko kolia na ba masangu ba makaku baza kolia bazo koma contaminé. Alors batu tango ba okendo bo ba makaku ba maladie wana zo ya siko na batu. Banani bayana maladie ya bonobo. Bangoti ba biologiste wana te. Maladie wana boye baki yango. Maladie wana boye baki yango. Alors l'état congolais a tikala ko yebisa mutu teke eloko nini otoko kolia te boye ba retozali na 450 tribus 250 dialectes et sur 450 tribus tozana plus ou moins 310 différentes cultures ya kolamba ya cuisine et kolone azana cuisine na ye
Soko kene sina baluba balamba ka pondu moko babenga ka matamba. Batuta ngo ka mukebo na libo kotie mafuta muke. Mais soko kene ngambo Équateur bango batiaka mungu abasenzi to bicarbonate pondo elembaka babenga ngo na bose ko nako mlimbondo. Siko yoke no kopeksa bangala ke bolia ka soli mbondo te bolia ka lokwa baluba. Est-ce qu'il y a un sens? So ibino bo monike et puis na Katanga et Katanga eza na bikolo ebele. Katanga eza na bikolo ebele eza na ekolo moko te. Kasai eza na bikolo ebele eza na ekolo moko te. Kasai eza na bikolo ebele eza na ekolo moko te. Eza lokola Congo central. Mais elonga na kamoka pe Congolais pe ebaka mboka na yete. Ayebi pe bikolo ya mboka na yete. Ayebi kaka po batu mingi soka ayebi kaka Congo central bandibu bantando bamanyanga bambisingombe bayombe mais soko tunie bo tangana ngasiko bikolo ya Kasai o tenga na ebiga baluba donc oyebi teke na Kasai pesa akana bikolo ndenge yalaka na Congo central oyebaka te oyebi teke bozana basilele bozana balulua bozana basonge bozana bikolo nyonso ndenge ezalaka kaka na bako na Congo central ndenge moko peso oke na Katanga il y a des tribus soko ke na Équateur komona ba mbunza bazali ba libinza bazali ba mongo bazali ba lokele bazali ba nani oyo na boseni ba uta kota Centrafrique et chaque province azana ba tribu na ye kaka biso ba katange bino ba kinwa soke na Katanga mututu ba beneke mu Congo soko ke na Katanga ke na Lubumbashi ozaloza mungala ozaloza mutabando ndozaloza muto ya Congo central ozaloza kinwa bango nyonso babenga akaba o nyonso batikali wana ba Congo. Et puis ce sont des gens très dangereux hein? Très dangereux. Katanga ningeza wana ezo mériter pena mutu moko akoya ko mate bango pena mate bango discipline koti baye ba Katanga ezali une partie du Congo. Donc bata nengona déjà bazade yana babula ba sécession. Ponini ba récupérer Jekamini ba piller côté kuna après ba nokofana ba Afrique du Sud. On connaît bien ces gens-là. Bana ba sala ba désordre en Afrique du Sud ba Katangete. Banani bazaba miyibi ya makasi oyo pena ba bomaka batu na buto na ba minduki sont des Katangais. Alors l'état il faut fungula misu kabuya go ke nokosala ba discours ezangati na te ba kasayen bazaba immigré na kati et so mona immigré na kati ya mboka na ye. Ba immigré na mboka no to ba immigré ka Libanda. Voilà kabuya mutu mungu wetu yo mtu kaka kalate na 2015 banego teka no basaye na yo na ba pétrole na ba essence mbala moko okomutambola na ba jeep na ba jet da Congo wana yebi ko pesa mutu vipi na mutu moko asali ne be forte na vie na ye ngara osinga kana bakasaye nyonso bazana Katanga il faut ba déposer plainte na bango pa procureur po biloko kabuya lobi wana non egolekate na ebiseki bino bata IDPS wana baye pona ko torturer baye ko boma Congo bo fungula misu baso kosaka bino au centre ya finance centre ya boy eloko moko bako discuter ya finance ya Congo ezate ce sont des voleurs bato baye ko yiba mbongo na bango bo fungula misu soki bo funguli misu te 5 ans oyo bo pesi bango ba yibi bino hold up élection électorale esalami boko regretter nango Bo regretter nango 5 ans egoleka bino boye. Tala bato bakendaki Coupe d'Afrique na Abidjan. Tala ville ya Abidjan ndenge bakeko mona ville ya Abidjan bafunguli munoko. Moni sigo retard dozui na Congo pa Chilombo. Bato bake mona ba autoroute na Abidjan ba mama na boto ondiroza na Miami. Abidjan ondiroza na Miami ba maya njili na bango ba bato eza ko tambola ya ba taxi. Minda na Côte d'Ivoire ondire kutu inga ezalaka kuna orge bazana inga te kurana Abidjan bo vana na bino botika ba makele na bino bosala kawana kende na Nigeria na Lagos to na Abuja o vanda pena bo surtout so kitina aéroport à Mortala otala aéroport baninga ningi ba avion e mataka 6 avions zo matana mbala moko wo otali aéroport yo moko funguli ba satellite yo moko lobi no mboka na biso wana ya nsusi pone uvana boye Kongo ezobonga batongi nzela ya suki ya nini Kongo ezobonga yokutu Équateur pamba kutu nano kendate matadi kuta pambo yebi yango te
Mbujimai kuto yebi yango te Lubumbashi kuto tio komi na 50 ans otikala na kobimata libanda ya Kinshasa te olinga ba makelele. Arrêtez les gars, arrêtez. Bon, connexion eza mobulu te mvula ndezo beta makasi awa. Connexion eza nango bien. Bon, natiki bino ngai ngonga na ngai koki nazaki na pause na ngai ya kolia. Ngonga na ngai koki.